Mbote mbote na balandi ya émission Jiping moderne. Mbote na baibanso bazolanda biso libanda ya mboka, mbote pe na baibanso bazolanda biso na kati. Mingi na kopesa mbote na maman Espérance Ebongo la Congolaise TV na pesio ba mbote. Donc ba onos bazolanda HD la Congolaise, bazo mona directement maman Espérance la Congolaise TV. Na pensaki mingi na ba ya kala o basalaki bongo kombo na kati ya lingomba ya bakizito pe ba noirite ba oyo na bengaka ba yaya ba bima na ndenge na bango ba o basala ba cri na ndenge na bango irina na ba doyene ekomati na ba niveau ya ba diocèse bongo leo na kozana sengo ya koyamba ya mulumba Igor Seke. Donc ya mulumba Igor Seke penza to kozana lelo po azarasu na biso na lingomba ya bakizito pe ba noirite te mais to pensaki mingi na po asali mingi na clan Saint-Léopold lelo ti bazo benga biso pe ba ya mulumba eza par rapport ya ba ya mulumba Igor ba ya mulumba Marius Seke na lombango na kobenga papa Igor soki aza libanda akoyeba kolanda biso a raison de biso toyeba ko évoluer na tonton Igor Seke yeyo penza yeyo azoya déjà na monde déjà arrivé à tonton Igor Seke. Bonjour ya Igor. Salamu yaya. Amoni. Bongo lelo nazana sengo kane na ebisa bino bomoni ya Igor ya mulumba Igor o nazaya ko betela bino lisolo kala mingi te awa ya zagi ya oyo asalaki makambo ya mingi na clan Saint-Léopold akomeka ko pesela bino boyoka ebongo toko maniola yango malembe bongo bomeka ko comprendre soki ya Igor asalaki nini to atikaki nini na kati ya lingomba ya bakizito pe ba noirite maloba omboka ya Igor Seke. Merci beaucoup pour la parole. Donc ndenge ya lobby kombo nangai ebani bongo na kombo ya Igor Seke oyo na banaki nano comme stagiaire et puis na kokoma mulumba na sima pe ya bambule belé na kokoma bongo mukasa na kati ya lingomba pe kino lelo oyo tokoli tozali susute mais na sepeli mingi ndenge bo penser na ngai poete na ya lisusu komeka ko limbola pe ko sola maimanso ona silaki ko sala kati na groupe K. Merci. Kani to komona ya Igor obimisa banzembo ebele na clan. Obimisa banzembo ebele to ebi. Ebongo okoye ko epsa biso source ya ba maloba wana. Oy banake ovandi bo raisonner obimisi nzembo moko boy po ezwa mo en plein na kati ya clan et puis ke na doyene. Banake ko so makanisi wana ndenge nini. Merci Yaya. C'était vraiment facile. Parce que Moto Azana Bato a s'inspiré à Nyoso. Ba chanson na toi soit ba kriwana et où talonga pa bato. Le lenga bofandi et le kwane bimi. Ya liboso na no oyo esala ki succès makasi ezala ki bongo aye deko. Yango de sala ka succès makasi. Aye deko ezala ka maloba oyo ezalaka na papa moto bana fane kotolo côté moko na lopango yeso ka tindi mwana emso allez amsuso oyele eloka bi d'accord yango maloba na zoika ka wana maloba kaka mibale wana na ina ngona chanson yango monaki esalaki musala nango kati na groupe K soki na comprendre bien allez et puis d'accord. Mais yo na on ndenge na groupe K o bien yango aye deko. Donc ce sont des chansons na luka kaka na luka na lamba yango pour que et même na ngeti sonate allez et ça bien te. Mais tellement ça musique yango na memaki yango et ya kaka aye eloka na okamwa aye ezala pe na danse nango to ko mona mo extrait mo ata quelques secondes vraiment donc na créer vraiment na danse mbala moko parce que yetango soloba azoba allez nga mbala moko tanga ya ba ale mbala moko bana ko inspirer ngai parce que nga mouvement nyonso ya mutu ça m'inspire yango nazo ki nyonso a partir à wana bon komona lelo ndenge ya Igor azola sabino mabina wana ndenge oyo esalaka succès et puis to sangisa mabina wana na nzembo totala lolenge nini ko pesa dans ces arts qui non facile kaka moto ya oyo a pesa kinga mo maloba wana ba cri wana yebe mutu inspirer kinga par rapport lolenge ne parce que nga mouvement nyonso na elobela mutu ça m'inspire yango ta mouvement osala allez azoningisa allez au moins ka papa sakoli allez ngala be mais azo bana allez na lokoleso ningana na ko créer na danse mbala moko na minute wana boye na ko créer na danse ozaki bongo ezo bala na mbala moko na maloba na nzembo bala ni mbala moko ezalaki bongo pa ezalaki kango malembe ezalaki bela boye aye
Deko. Osomona ça quoi benga la bana. Lilembe. Osomona allez. Deko. C'était comme ça, c'était simple. Osomona. Donc na esengo mingi bomoni ndenge ya mulumba Igor alakisi biso mabina ya Jean-Jacques Malola Mangoto place azali pe akomona mabina o akosepela nango ya mulumba Denis Ekwango tapele bisika azali soki amoni mabina o ekosala biso elengi ebongo na bosanité ya Jonathan Mazebo pe bisika azali bambote mingi ebongo papa Igor ya liboso toyoki ai Deko Lilembe tozwi yango na danse nango ebongo o ya mibale o esalaki ke eye banisayo et puis esala wete obima mulumba ya solo na kati ya lingomba na biso ya bakizito pe banwarite. Est-ce que moi ba souvenir wane ko kozala to ndenge nini? Ba souvenir eza ebele. Premièrement donc na lingomba nyonso tozalaka na mutu moko ako inspiré yo par rapport à zaloko mo modèle. Ngai tangu na ye na yeko kokuta déjà modèle moko ezalaki bongo ya Lolango. Par rapport à ye ndenga bana ko binisa bato yango inspira ki nga pe lisusu et puis sanga se motiver nga makasi na bana ko baso na koli nga pe na ko mabongo eloko nini nga pe suko esengeli na sala po ete na tikala na mito ya bato. Alors ce qui est plus important et essentiel esengeli otikala na mito ya bato de génération en génération bana bako kanisa yo okoma ko na modèle banzembo na sala ki ebele koleka na we ko tourner lo moko. Oui. Est-ce que lelo nengo zati nengo za sous pena na clanté? Est-ce que bana wana oyo loyotika est-ce que ba pensaka toujours na banzembo oyo tika na clan? Oui, jusqu'à présent donc nzembo wana donc surtout aya ezaki lokola cri de guerre. Donc chanson fétiche na quoi. Chanson fétiche na ngai oyo soki kaka donc soki kana bweka moko bana nyoso bayambi. Donc yango penza esala ke misisa penza ekemba eumela pe attirer mo bana ebele. Donc tilelo donc surtout zu bato lokola mon frère, mon jeune frère Patrick Kawangula Zomona, c'est l'un de Yaya et pas sur le cas dans le Kolowana parce que je peux être quand même moi modèle pour naïe par rapport à ma chanson, par rapport à la motivation. Et chaque fois, s'il y a un problème, à côté nangai. Zomona, s'il y a un problème, à toujours côté nangai. Pendant la saké non, mon sala na salaki na groupe K. Ezo sala pe misala na yango ndenge na sali misala pe misala yango ezo monana na miso ya bato kino lelo. Bongo, est-ce que tokozwa deuxième chanson ezo ya wana na danse na ngope? Est-ce que toiko pona yiba se mo bo danse ya igo na ebite ba blog wana nyonso est-ce que ozana ngana mututo ndenge nini? Donc elo moko qui mangate parce que ça vient de moi nazoka on pas mututé inspiration so euti pa na moko eza moi pas si peu bunga ata okiti elle œuvre na outi. Tout le monde a papa na biso akala même au ba mission chrétien ba œuvre ba sala ti lelo to tuni o banda ki ngona nu akomi na orchestre té akoza banzembo wana nga na sala nzembo nanga o na sala ba kri wana o to benga ba ki na groupe K na sala na susu na kri o na sala na simata na longo na ai na yo sala bongo munzenzu o pesila ki na ko ba okanga munzenzu. Donc na lamba ka mpenza munzenzu jusqu'à ce que na kati wana eza na 2 temps munzenzu pantalon mukuse to bamba pona olakisa ke ata na niveau na wana boye comme ko se sous-estimer te un jour ataka ozaka na couper pamba okoko ma pe na pantalon yango na zoki likanisi wana bona pantalon mukuse to bamba c'est que na ko bamba wana boye nde to koma mona mama biso mwa liputa asangisi elati pe ba esali pe pan zomona nde to koma mona lelo mwa ba artiste na biso akomwa chemise ba bambi wana donc boulot wana déjà kala. Nako mona onde siko onde lelo na bato na bi ozaki kaka ligne ba idée yango komo panza na siko kino lelo na lombango penza ya Lucien Oumi ya place azali akolanda munzenzu et puis na bosanité petit frère na ngai propre ya mulumba Zofre Gama bisika azali soki amoni lisusu loyembo oyo to mabina oyo ekosala yesusu elengi alors maloba omboka ya Igor totala lolenge ba dansi yango ya munzenzu na loyembo nango ndenge kindaka. Munzenzu eza na kaka kitoko. Eza kitoko, bana kozala koko so azoloba, soko ameki biloko okaba munzenzu a. Donc eza kitoko, ezola kisa kitoko ya kolia na eloko zolia kitoko na kolata. Soka mono taliboe vraiment lelo obimi penza munzenzu. Eloko pena lelo oyo lambi pena boye, lelo eza na kaka kitoko. Na mana ko kinanga musika te. Et na kati wana tanga comme na deuxième temps ndé na kolobela bongo pantalon mukuse to bamba. Donc ezaki nango simple dans swana nazo bateso ezanga sulelo na moto
dansa munzenzo oyo et ben non zaka oteka loboko na senga mingi non zaka loboko na otalisa bato o nazali faut pointer nga loboko ka moto zo sa musala na ye et ben non zala kaka munzenzu mama na bana munzenzu na koma kobanga na koma kolenga yaya baleki mama bana ba yaya ya groupe ka na kati wana sima fo beta maboko papa pantalon mukuse to bamba pantalon mukuse to bam wana siko foto mbola nini eza esengo pantalon zalaki mukuse babambilo yango c'est comme ça. Merci. En tout cas, merci mingi na ya Igor na sepeli po na zelaki yo penza na zelaki yo mtema kofungama po depuis na sala o appel répondaki nga te mwebisi nga leki na nga na kozaka na kozwa temps na roya. Donc en tout cas vraiment merci mingi okopesa moi 2 3 4 personnes mbote et puis to silisa bongo na ya Igor. Et loko etikali lelo conseil na opesa na baleki na biso pe bayaya o bazali awa faut moi esprit à créativité zala. Ngai na sala ke fort na lukana créer banzembo ba cri na ndenge na ngai. Nga pe na lukana se positionner. Na luka ete na tika appel na ba mémoire bato. Ole ke totanga ka ba kom banzembo to ba yeba kala. Na sala ke fort na ndenge na ngai. Na sala ke fort na ndenge na ngai na lukana créer banzembo pe lelo pe etikala na mitu ya bato na koyemba yango. Donc c'était vraiment important un message pour moi ya romema moi esengo na bato wana. Donc na sepeli vraiment makasi na ndenge bokanisi nga lelo. Mais ça na oyo na sila ki ko créer tant okendaka jardin zoologie. Na créer kana ensemble na ya na nga ya mulumba Denis Tapele to créer ki amilekele lekele. Nous avons trouvé bana balaki kimia et loko na lingara na mutu amilekele. Na ba te uta wapi. Amilekele lekele ce qui bozui un jour il y a Denis Tapele a oye bisalabino parce que yenda zalaki ko beta maboko nga zo yemba et puis atiraki lisusu bana ko luka lisusu ba ya pembeni parce que ezaki mo ta moment mo boto la bis tato la bis et umelaki na moni bana balembaki bana mona ibaka eloko na la mukinga parce que pana ngai inspiration elalaka inspiration elalaka pana ngai donc et yaki mbala moko bongo na provoquer ngo mbala moko na makanisi et nazalaki accompagner na ya na ngai ya Denis peut ici là ki ko sa musa nango pe le tikali. Donc merci vraiment na bino ko iba ko kanisa ngai donc eloko malamu soke salami bato toujours balandelaka yango ata ko fanda mikolebele mais aussi ko landela ngai. Merci na kopesa mbote bongo na moi quelques personnes na kopesa mbote bongo na oyo azali bongo moko kati na biso abana ko motiver biso encore de plus il y a José Kombo na kopesa mbote na oyo maman ngai lisusu akobosana te yena motivanga kene na groupe ka yeba na ofuta ngamba moka colonie mama basuma Efrazi Bakanda mama ya boboto ya courage pe ya makasi o pe makasi na ngande mona na nati pe kino lelo oyoyo na kopesa mbote lisusu na baibanso o na yebi Jean-Jacques Malola Lucien Oumia Soule Tibango Deyo Gracias Amundala et puis na ba oyo nyonso lisusu tozaka na bango lisusu tant na so bwaka bazo zongisa ya Paul Peya o to benga bongo Santu Polo. Merci. Bongo ya mwete toka bwana mwe loko moko bowe sake to bima mwe loko moko bowe sake to bima moi imajwana kaka ya loningisa ya vanto bima eloko babenga ngo na qualité waso bima ngo na qualité na oya na qualité